Bienvenue chez Dada International Télévision, votre chaîne, le choix de l'excellence, avec la daronne 2000 Tuti, dès la femme a plusieurs options. Merci beaucoup, très chers abonnés, pour l'amour, merci pour l'attention, merci pour la fidélité, merci beaucoup pour vos suggestions, merci Nabino Sobotal Rabiso, partout, Jambo, Mbote, très chers abonnés de Dada International Télévision. Merci na binonyon so bolingara biso peto lingara binu mingi kande na lubaka jamais sans vous famille Bota oye, on est toujours ensemble. Merci beaucoup na sepila mingi tambozalaka. Karibu kwetu, karibu kumeza, plan na biso ya lelo, tous à la partie où ezalaka très important, ya présentation ya bilo kolen biso to sa yango lelo, tous à la madesu, tous à la mbanga et puis tous à la ba épices na biso oyo, tous à la na yango besoin, tous à la tomate, poivron, ndembi, céleri, tous à la loso, huile na biso tous à la yango besoin, tous à la sel, toujours ezanga kate, tous à la pomme de terre na biso oyo lelo tous à la na yango besoin. Donc ama décidé to check na mai to check yango mungwa pour mungwa et bimisaka banyama. Voilà, nous jusqu'au ma décidé to fancy déjà na mai na mungwa to zui yango to sukoli yango propre là faut pour na ma décidé bien vu que ma décidé za la rapina ba mabanga. Voilà, to pour ni la décidé na biso na nzungu na biso o déjà to pour ni saki ya propre wana to poni yango to bandi ko chango na nzungu ya bien. Après wana to zui lisusu madesu fo skulango bien madesu za kana banyama madesu za kana mabanga madesu za kana basalite tant de choses comme madesu na biso to chango skula nzungu na biso ya propre to tie mungwa na tie feuille et puis na tie moi marinade na biso moko pona kinde ko tia yango na moto. Voilà, merci muto zapete pour lelo tous na recette na biso ya madesu ya kokalinga o nano alamba madesu ya kokalinga te ezala occasion peut-être à joie en plus kandina lubaka kulamba bae kulaka wana de na tie feuille na tie marinade na tie mungwa na matisi madesu na nga na moto na banjo bonsambanga na nga o na tiaki na mwa otied na bimisi yango na placer yango ana sani pona mikako bongisa yango na iba kosa mélange na madesu na biso mbanga ezaka musuni moko ezaka vraiment makasi madesu na nga na somba madesu ya goma po na ngaki et ezala madesu ya makasi te en fait na nga madesu ya goma pe ezaka na gumoko pe saveur nango ezaka vraiment kitoko ta on a ti madesu na nga kuna na moto ana bantiko bongisa na bantiko kata mbanga na ngai na ba morceau o ezala te lekalika minene après na ekotia mbanga na ngai yango wana na zui yango na sangisi na madesu dana tiaki na moto après na tiaki marinade na tiaki mungwa na tiaki mwa feuille après na tie mbanga après na ekotuta ai na ngai na bandiko tuta na zui céleri na ngai na bongisaki après na ekozwa mwa mungwa mukie viki ai sutaka na tie na bandi kotuta yango ensemble. Voilà, na tie yango na tuti ensemble na monike ai na ngai elembi bien ba épices na ngai na bongisaki matungulu na ngezana ndembi poivron na bongisaki na ekozwa yango na tie sikoyo na madesu. Voilà, na tie yango na madesu na nga ba épices o na bongisaki ai na ngai na tutai na muscade na tuti ai muscade ndembi na tuti muscade céleri na zui na tie madesu na nga na tande ezotoka vu que courant ezalaki te na prévé na bongisaki demba bola na zui en attendant na esko na kote na etapa loso na nga na tie huile na ngai na moto na tande ezozwa moto na tuti ai na ngai na tuti céleri na ngai na zui mwa mungwa mukie kaka na tie vraiment nga loso na nga te ezala ba mungwa ebele na bandi ko tuta yango na bongisi yango bien bepisi na nga ebongi na zui tomate mbuma na zai nango besoin na tie na tuti yango pe kitoko ndenge penza na zaki nango besoin pour elemba tellement bien makasi. Voilà, ba épices na nga msusu na bongisaki matungulu ndembi na bongisaki pima na ngai dia ba épices na tutaki na za na tomate na ngai après na ye na marinade na zui ko loso na nga landi ko sokola faut ko sokola loso bien après ko pona faut ko sokola vraiment loso ata 3 fois pour ba loso ozomona ezaka na mwa ba bilo moko ya pembe tant na soso ko loso na nga
naye kozwa ba épice oyo nabongisaki matungulu ndembi na nga oyo nabongisaki awa pe natutaki céleri na ngai na ai na ngai na bandi kobongisa yango na sauce wana voilà nazwi tomate oyo pe natutaki tokaki pe ebelaki mpenza kitoko nazwi tomate na ngai ya boîte na tie nazwi pe tomate na ngai oyo ya mbuma nabongisaki déjà natutaki bien na bakisi voilà loso na ngai bulai esengaki boye vraiment kolamba baye kolaka sweza na ndeti na nolamba boite okoki pe komeka voilà nazwi marinade na tie nazwi tomate na ngai na bandisiko kobala yango de façon que ebela na bakisi mwa piment vert yango irataka te na bakisi mwa piment après na kozwa loso na nga ona bongisaki déjà na sokolaki yango très bien là il comme déjà propre na tie déjà na sangisi yango na kata sauce oyo ba épice nanga oyo sauce nanga déjà oyo na bongisaki loso na bandisiko ko balola ko sangisa tomate esangana na biloko et na loso plutôt tomate epanzana tomate epanzani te olamba loso abula ya pembe koto yo ya tomate ke yango pa na balola ki yango très bien là pour monde na bandai ko sangisa o sangisa penda sinote ba chérie ba mora cuisine okoya kolamba boye loso ebimi oyo koto yango penza ngai na bakisa na balula yango pa makasi monde na tsaika marinade na tsaki mwa mungu wana muke na tutelaki ai na baloli yango na moni ke be épice na ngai na nini na ngai ebeli esangani kitoko bomoni épice tangi sangani kitoko après na eko chasko yo mai ça dépend ya quantité ya loso nga na za fana loso a maite ngai na misana na nga loso na nga ya moko donc na lamba loso penza na ba prudence plutôt ebele na loso na zipi na tiki yango ezotoka voilà na ekota madesu na nga pe na mona ke madesu na nga ebanda ekotoka bien mais na mona ki ezaki nanu makasi nga ba lokeza makasi en attendant loso koto ezotoka na bongisa na nga pomme de terre na bandi pe ko bongisa pomme de terre na nga très bien là na bandi ko sukulango kolongo ba poussière kolongo ba zelo voilà na sukulango bien après na bandi ko kata yango kolongo la ba poso en fait okini on peut ko tika ba poso mengai na lingai na ngana lungu la ba poso voilà kolamba ba yekola kamta yebi kolamba koleka batu nyonso azala te faut toujours ko yekola ka exactement sur recette mususu na no lamba te na no salate okokipe ko sala recette oyo eza ya abonné na biso azana Hollande ayebisaki nga aza besoin ya recette donc na pesi ba petit coucou na bateau nyonso bazo soutenir biso malgré tozaki na absence tozali na matanga tukufela ki grand frère nanga utaye kukufa bato amanyema bato to amanyema surtout bato babuta samba ba benye samba nyonso ba ki chef coutumier Lombe Penekito utaye kotika biso pe à son âme. Il était mon grand frère donc yango bomoni absence un peu ya ba vidéo na ngai ezalaki moyena na lamba ezalaki te fallait kozela kokunda lokwa matangeli ki tozongeli cop na biso voilà na sis kosala biloko na ngai na sokoli yango bien là azali nango vraiment besoin ezala belete na sokoli yango na tie moi mai mukie pour on peut nango zoba na tie moi mukie nazwi yango na zipi voilà eza déjà prêt na Nathalie madesu na nga na moniki madesu na ngai mai yango ezokita voilà na bongisi na bandi ko sangisa pour madesu mtse za mona o eza likolo elemba na retard yango toujours faut reveiller sur cuisine na yo mbanga na nga pe na talaki yango na monike mbanga na nga nanu elembi tenga za fana omeka bilo na ba cuisine te na monaka et perdre ça anga gu ya ona ngaso na lambi na tiki bo to na tala monke bilo na ngeza na makasi na bakisi mama ina tiki na yo tala pe loso na ngai na monke loso bandi ko évoluer bien bo moni nde tomate mati voilà na bandi ko balola ngo ba o tomate mataki ana ndikolisanga je vous dis faut meka ba mourir za cuisine bato nyonso balinga kolia non faut meka loso pena faut meka bo pesa nga raison ezaki kitoko moko non c'était vraiment bon ngamu na sepela ina encore ngaso no la manataka mabanzo pe nyonso nga na kati na déjà amoureuse ya plan nga o na bongisi kolamba vraiment Nathalie loso na monique je botali bien bo mona kezaki moi makasi mais tant na balola ki na santé que moi mai pe ezana on a si na bité no baksa mai te faut toujours bokoko stratégie kala un bon chassé. Voilà, nazi siko yo tant d'abord que loso nga ekomi
un peu kobela bozomona déjà ekomi presque prêt nazwi siko chassé na zipi o boy o bakisa maite so bo bakisa mai loso ekoma poto nga lokwa na ngaloso makasi te vraiment na tiela kango maeli vraiment na tiela ngo maeli na tie chassé na zipi tant na zipi na yotala boy na moni loso na nga ebeli bomoni bambuma nango échanger loso ebeli kitoko penza nde na lingaki ebele vraiment kitoko bomoni pe même ba tomate ne mataki e mataki lisusu to vike loso na biso penza ebelaki kitoko makasi en tout cas mta zapete ya oya orate ba partie mususu loso nde za bokolo on loko nyonso za yango besoin okoli on na musuni okoli on na nyonso ona pondu okoli yango na kwa pe kulamba loso apembe na madesu mais na préféraki ezala loso ya bulai boy ezaka vraiment kitoko makasi na préférant yango na madesu okalinga na pomme de terre yango eza repas na biso na kitisi pe. Après na comme ta pomme de terre na voilà oh déjà na sokola ki na bonisa ki na tiki yango en attendant moi ça tika ma beaucoup vidité na yota la pe pour na moni ma desu na nga ekauki mai nyonso na zaki na besoin maite vu que ma desu eza yo kalinga bo moni nde no tombula muto omona maite mai ezate mai nyonso esili na baloli vraiment na zaki na besoin ya maite na moni mbanga na ngai pe elembi po kolia ebandaka na misu. Donc soko talika eloko boyo talobi te biloko ebeli kolia ebanda na misu donc mai na nga esilaki na zui na kitisi yango na kotaki na étape oyo ya obongisa ba épices na nga poto teka na kokalinga madesu na biso voilà na tie huile na nga na moto on a bongisaki et senga vraiment eza na moi huile poto on a besoin ya sauce tete on a besoin ya maite ya on a tiaki mo huile na nga par rapport ya biloko na nga on a tie huile na moto na yepe kotala nini pomme de terre na nga vu que za na mai ebelete na moni ke mai nyonso ikaoki avant ezikila na yotala bo na moni ke ba pomme de terre na nga pe elembi na ngona kati na zwi na kitisi yango na kekuna na continuer na ba épices na nga pe on a bongisaki pona madesu na biso voilà na bongisaki nazaki na matungulu na ngai nazaki na ndembi nazaki na poivron na ngai nazaki na piment na biso na bandisi koko kalinga ba matungulu na ngai bien là ba épices na nga na bandisi ko kalinga yango na baloli ba matungulu céleri na ngai et tout na zui tomate ya mbuma ona bongisaki na sana kalinga yango na lambi madesu na nga na tomate ya boîte te cela ne veut pas dire que yo pour lamba na tomate ya boîte te olamba ça dépend d'une personne à une autre nga na préféré na nga na lamba madesu na nga na tomate ya mbuma et puis na zwa résultat ya malamu voilà na tie tomate pour na ko jwa mo marinade moko na tie parce que depuis na tout qui na tiaki madesu na munga na tibakisaki sumu ate na nga bloko ile ka munga te ya ona tiaki mo marinade moko na baloli yango na sangisi yango esangana na tomate na be puis voilà comment pesa ba résultat ni na lingaki na bakisi mo tomate mbuma voilà na baloli sauce nangeza ki déjà kitoko penza et puis ça pina pour ça lia vraiment na moni ki sauce nanga ezobela vraiment kitoko na sangisi yango très charbonné muta zapete faut pas zapper yo rater ba partie monsieur ça qui est important na tiki tomate ngai ebeli penza de na ninga ki fiki madesu nanga ebela ki na ko sko na kitisi yango na zunzungu nanga o na bonisa ki déjà ya biloko nango ekaukaki tala biloko nanga ndenge za sec vraiment eza ina ninité na tomate nanga ina tita kitoko Nzambe, les goûts de ça, c'était vraiment bon. Hein. C'était vraiment bon. On a bandit qu'on mélangeait. Bon, mon maman m'a fouta. Dengue et jouer place. On a bandit qu'on balola yango de façon que épaisse résultat. Ya malamu oyongai nazaki nango besoin voilà na baloli yango. Na bandit ko balola yango très bien là ponde ezabo eloko ezana maite ezakana mafuta ekoki kozika pe yango faut toujours koveya kana jusqu'au netiki yango esangani be épices ali na zui na sauce na na tiki après na ekotala na monike mafuta na nga ezaki toko na bandit ko balola po ezika te soko tiki yango to madesu na yo ezana ninité ekozika voilà na bandiko balola ngo ndenge na zaite vraiment na besoin ya résultat na mona déjà résultat na nga to mon pe ab épices na biso déjà esangani na madesu na biso to moni pe ke épices et comme couper sa couleur mususu et comme couper sa goût mususu je vous dis c'était vraiment bon il y a qui penza kitoko makasi na bitesco na kitisango et na tika yango ebela suka vraiment bon moni ndenge
huile nango donc huile nanga kaka mafuta nanga kaka ndenge eza vraiment likolo makasi vraiment ndenge ka tolingaki la calibre be nzambe le goût de ça, envie de manger, je vous dire c'était bon. Il faut faire ça à la maison, mes abonnés, il faut faire ça pour vous papa, il faut faire pour papa. Papa il faut aller bien, il faut aller bien, il faut lire bien, voilà. On va lire parce que là on moninga ka tena monike et beli voilà on a biso et comme déjà près l'eau son abisso yangwana c'était waouh ta la couleur nango tellement kitoko to sangisi to monique tomate na biso vraiment na l'eau son abisso et sangana qui comme moto moko voilà. Et puis bon appétit à nous, bon appétit à nous pour pas manger. Donc faut d'abord goûter, faut manger. Oh non, on a l'amba recette à beauté meka. On a l'amba ka loso na ma desna loso a pembete au co changer pe goût bana pe ba CP là voilà. To bon c'est loso na biso na vraiment kitoko koto pe ma desna biso vraiment talent de gizaki. Non goût non, c'était bon vraiment. Je suis fière de moi. La femme a plusieurs options vraiment. Nabandai ko bon sa bomoni ke ezaka kana mafuta. Ezala mafuta loso na biso. Ma desina biso vraiment ezaka kana mafuta vraiment kitoko. Nzambe na lola tala kito. Ona ngolia ma desite olia. Olia po gumo ko eza na mafuta kani to zaina ngo besoin vraiment tant ko ciao na bon appétit. Merci à Montréal, Anthony Salama. Merci beaucoup pour les images. Merci pour la réalisation de cette émission. L'eau son avis sur Yangwana est qui prêt, pomme de terre, qui pembe, ni tout ça, nango besoin. Madeblo, son avis sur Obana Kingabenga, madeblo, est qui peine à pointe. Tala mafuta. Bon, mon talitanga mai aizati. Mafuta côté tina katambanga. Mafuta côté tina katabambu mama desu tam mafuta vraiment beau porter biso vraiment correction te vous a trop rigueur na biso te parce que ma desu na biso esengaki ezala pour donc vous avez besoin ya pomme de terre, tout ça na besoin ya loso ya biso ya boulay et puis tout ça qui na besoin ya ma desu na biso ou qui côté lo konyo sotie. Merci beaucoup, restez sur